Ma mission TV, le miroir du monde. Nabiso, est-ce que l'État a comprendre biso? Tozo komi se comprendre ka yemoko. Tango boti bana, ozo luka yomoko tonda ka to folia ka pena bana. Donc l'État fa ebake tozali bana na ye. Soki atal rabiso bena bilili na président de la République na premier ministre. Premier ministre banda kota baba ya libela. To mona ta place moko te ka vanda ki aloba aso ana peuple rien. Bon, président be aya pe ata place moko ne to mona ki ba mubutu avandi pena aso ana peuple. Ah tout na social. Makambo etali social siko tozo kende wapi? Iye papa Félix Mokonza Mboka. Problème ya zotela pona makambo ya o akele ko sabiso ba sod mouton. Est-ce que problème à dollar akoki kotala yango te? Mais pas na biso e koma ke dollar e koma lokola mbongo moko ya spécial na kati ya mboka na biso. Extraordinaire. Lobela dollar yango e komi na combien? 21 nde tobeta lisono bo 21 23 23 donc 10 dollars 23 000 francs. Vous avez 20 dollars na ah nazo biso ke zaki 20 dollars na mito tobeta on solo ya 23 000 francs congolais. Nous sur biso to ba américain te to ba congolais franc congolais tikala dollar rezo en Amérique. Donc le lobo tombuki 10 dollars en Amérique. Ya suka kabila tike beso mboka na biso. Mais oza siktere Mokonza Mboka son excellence tolela ki yoke papa loba papa danga zaika premier ministre abwe dollar ekpe ya masango ekpe ya na mboko. Mais lelo depuis ya kota peuple d'abord to nyoko mi na kotambola ba marche lelo ya komi na place mora bien. Bon abosa biso ba kinois. Toti kala na mokonzi na premier ministre Sili, premier ministre Baba, président Baba aussi c'est tous araba baba biso nyonso. Pour na dollar. OK boye dollar. Na Brazzaville na ngambo kala so kati wana. Au moni bablo ba komi en franc CFA. Mais ça va ceux qui sont si matin ba démissionner gouvernement on est quoi ba dissoudre gouvernement. Merci papa. Ba ça va chasser na limiter ba chasser na biso. Donc nyonso ba beto lo calcul selon dollar. Calcul selon dollar. Donc nyonso ko lia makambo. Nyonso na dollar. Kwanga na dollar. Matembele na dollar. Toilette ya kosumba na zando dollar. Le peuple d'abord, papa loba le peuple d'abord mais et comme siko ba kondi d'abord. Ma mission TV, le miroir du monde. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons gloire pour ce autrement dit Bosobal. Nous avons bambo te bipai bozo. Nous avons dit que non. Petit peuple, biso zala makaska problème sur terrain. Net na minute on kita. Petit peuple a benga lisusu problème membong wezo matara ko matato zoe baté. Yango na yokuta na petit peuple awa mtino bomona ba vandi singa kutu ko vandi sana makasi. Po to solo lango. Bonjour papa. Bonjour. Tout le monde est bino à Bovandi, bozo se plaindre, kaka bozo se plaindre, problème ni. Ah, tenana kanda mabe. Kanda pendeza makasi po, non comprendre te. Yango Félix, azeti, qu'est-ce que tu as président? On est la première question, on a tout nié. Deuxième question, yango. Nani, monsieur O, nani wa longwa na pouvoir, nani, comment est-ce nani? Kabila. Aza président, tu as président. Yango, nangna tout nanon bandeko na biso. Dollar oyo. Eza gouvernement mutezo matisa teza ba député. Ah papa lo soko lobi kanda na yo bozo silika pona dollar tonde ya dollar ya onde ta mutunyo sana droit loba lelo onga na obeta seti o amoni ke na lobi na ye mabe aya kanganga yo kabe de la ville ngai ngao de la ville o amoni ke na bino mabe avant na yanda kuna dollar esalinini dollar obne bo matisa bosa ba vina na bana bino mais biso ba petit peuple tonyo comme pona bino bolia ka bambongo dollar ezo matana finga meno finga ko finga te dollar lobela dollar ngo ekomi na combien 21 nde tobeta lisono bo 21 23 donc 10 dollars na 23 000 francs. Vous avez 20 dollars na tango. Ah nazo biso ke zaki 20 dollars na mito tobeta on solo ya 23 000 francs congolais 10 dollars. Pourquoi parce que muto afuta ndaku na dollar 100 dollars akoma na combien? Parce que muto zo futa ndaku te franc coûte ça nango normal ya. Vous comprendre ah eza li solo petit peuple ba vandaka kaka muto afuta na dollar mais afuta ndaku na dollar. Yango ce que to lobela papa en tout cas beau doser manyo so boyi bana bino to pesa bino tana bino boyi bana bino mais bo pesa so ta temps to vivre bo pesa so temps vivre so to vivre te mabe
tozokende papa yo problème ezani ne ozobenga yaka nango petit peuple bokanginga kutu na makasi loba biso tozo souffrir nini likamba dollar oyo tozo comprendre en te mboka eza kotambola ndenge nini papa biso ba petit peuple tozo souffrir tozo futa bandako ya bato tuti na confirma ya 3 mois naloba 4 mois dollar yango be komi na 23 000 francs congolais 10 dollars 10 dollars na 23 000 soki moto afutaka ndako ya 30 dollars akozwa combien mpo na futa mbongo ya bato wana ya ndako misala bafuta biso na dollar te musala soki bazofuta wana dollar bakopesa soki 100 dollars bakopesa 223 000 te bakopesa mpe 230 000 te bakopesa ngo mosusu ba 190 na bato na bango ya banke mais libanda awa boye dollar eza na 23 000 francs yango bamboka mosusu ya bapaya tokendaka dollar ezalaka nango na valeur mboka baafrika lokola biso okatia na ngambo na Brazzaville bapesi yo dollar okende mpa na oke ochange mbongo na bango ozwi franc congolais ozofra sefa na bango ozosomba biloko mais mpa na biso ekoma ke dollar ekoma lokola mbongo moko ya spécial na kati ya mboka na biso extraordinaire donc tokomi tozovivre lisusu te eloko tu soki otuni moto kaka oke kosomba pake ya mai oyo ya mai oyo ya réside ezo na biso bazosala indien bazosala batia na milangi okokende bazobetela kaka to ya dollar opire oyo ya bachasse oyo bazosala bachasse na limité bachasse na biso nyonso babetela calcul selon dollar donc nyonso kolia makambo nyonso na dollar kwanga na dollar matembele na dollar toilette ya kosumba na zando dollar siko papa mboka yango batia biso tokomaka États-Unis bakonzi oyo tovotaki oyo badepute président na biso ya mboka son excellence tala nano ta papa tolelaki nde yo mwana mboka tolelaki ke bayaya bakende yo kita na se mais oza sitere mokonzi ya mboka son excellence tolelaki yo ke papa dango azalaki premier ministre awa boye dollar ekpeya masango ekpeya na mboka oyo mais lelo depuis ya kota peuple d'abord tonyokwami na kotambola bamarche lelo ya komi na place moko ya bien bon abosai biso bakinois tozalaka bon tolelaka mikolo toleli nango na 18 ans une année yango esu tolela lisusu mais toyai kotika bango te soki bazokoka te batika biso ata batapusu bazwa pe place yango basala te batapusu bakoma président bakoma kaka mpona to dollar c'est la papa azalaki na likambo koloba tozongela yo ngai naza mpona bino sava nayebi ke oza na kanda papa bonjour yo ozoloba te ozoseka te bobenga na ye sikoyo bozoloba te na kanda te méche ezoleka tro toyebi te mboka yango soki ezalaka biso soki ezalaka bango banani bango bakonzi te biso toa bakonzi te toa batina te bakonzi mutu bakonzi mutu bamanti dollar bon mokonzi mutu alobaka mokonzi soki alobi liloba esalami so mokonzi alobi liloba kaka moko esalami bon toyebi te badepute ntina bango bazalaka nini balongola badepute nyonso totikalaka na mokonzi na premier ministre esili premier ministre baba président baba aussi c'est tozalaka baba biso nyonso mpona dollar oke boye dollar na Brazzaville na ngambo kaka so kati wana omoni babilo bakomi en franc CFA mais biso mpona ni bakokoma franc congolais te tosalaka mpe dollar awa te soki basalaka badollar na bango balongo badollar na bango bakende nango na États-Unis balongo nango bakesala yango kuna franc congolais etikala siko ntina franc congolais soko koti kaka na boutique bayebi so papa oyebi te dollar oke so mama tembele oyebi dollar te okende mutu azolongola matiti soki papa dollar emati ogiste naotuna na président Félix Tshisekedi Tshilombo ere azwi pouvoir kaka boye bu na tongo dollar ekiti ekwei kaka bu bato dollar siko tovandi kaka boye na minute muke dollar ekwei 18 ans bon toke tozonga nanu soki totali nanu muzito azalaki dollar atikaka na to a combien bana muzito siko lelo yo mwana mboko koti tolela mwana mboka yo mwana mboko koti dollar kaka kala mingi te nge koma na 30 000 dollars ekoma na 30 000 bato bafuta siko bato bafutela bandako ya dollar ekomi kaka soki oke ofutela ndako o dollar siko tofanda na biso tokoma na to bafaze mpona dollar soki amoni ke amoni akokoka te
nabiki na tiki mutu mususu aya ata mutu apusu azwa bato tala omoni ne omona bato apusu na pe batangi trop mais baozanga ba pouvoir kaka pouvoir ya bato moko député zagi année passée qui wana zongi susu tala makambo pona nini papa boye moni bino bokutana na bango boye sa bango dollar ba kitsa yango et loko nga na otuna est-ce que mutu apusu atanga te mutu apusu atanga te à cause d'appel licencié à ça l'appel droit obi ba journaliste pe ba cause d'appel pouvoir a conduit pe mboka ol so ça kana souci peuple mais ce que tant yo za souci peuple te longo na yo vanda na yo tika na yo mambo sali ya buzoba nazo zongela bino petit peuple to sa musala wawa papa problème na yo ki ozoloba na kandeza nini papa moni toi dollar biloko tout est comme $. Et pas une sur comme biso toi ba américain te toi ba congolais franc congolais tika là dollar ils sont en Amérique dans le lobo to mugi dollar ils sont en Amérique ya suka kabila tika biso mboka na biso akende ya mboka na bango te ya sali 18 ans et loko moko salita ni hôpital ni classe hein mais kabila mto matsa dollar sikota ya so compliqué moninga na ye atika nzela moninga sa kabila mtasimbi ba dollar nyoso tout papa kabila zana kati ya makambo te azana pouvoir tatika beaucoup ya yebi ayebi ndenge ni dollar ezo ma ayebi pourquoi maman so bo sangisaka kabila na kati ya makambo mais soki ngoni que ça ne va pas ablongwana mboka moninga sa musala po dollar wana kita déjà vraiment ils appellent comme muke papa na ebité bozo bato baza ebele bazane na sima caméra oui nangola 1000 kwanza $100 nana changer dollar azwa kwanza azate na lukaki azwa kwanza tika dollar azate pourquoi pona nini ke kwanza eza likolo to dollar eza na C parce que pourquoi biso ate to chata $100 eza ataka $100 to te musika te to chata 50,000 ndemona braza ya wakabile le père raye azui dollar ya teno na 18,000 soko na 1800 soko boy longo na dollar no ke est-ce que bato vivate mais to komo ya kaka boy comme nini yango to mona ba ke ba longo la dollar bazongisa na Amérique ndenge na franc congolais na biso eza nango simple ah mon frère bon ata dollar ngo egomata ata dollar ekozala mais emata te tika na to fixe oyo Adolphe Muzitu atikela ngo pe to moni susuke na ba 5,000 francs na biso to ndeko kolia na tango na ba 5,000 francs na biso to ndolia na tango ya Muzitu tisiko 5,000 francs na ba ozo nga te to kopa te mais na ba banque bazo bimisa ngo ba pesa biso to bito sombela elo ya kini match ba komi ko boya 5,000 francs elia ma susu te to kopana bakoma boyo balobiki bazopona bachiffre baso ba XM nde bazolia bamisusu na bazolia te bongo ya biso moko ngata naso 4 billets moyenne tizan kutu eza te yango bakonzi bazana solution na kota makambo wana balanda na to ya dollar pe balanda lisusu na mbongo na biso moko ya Congo mbongo sami na mboka na biso mo mais pourquoi bazoboya tolia yango pona nini awa biso na Gombe tozo souffrir makasi to ya dollar ya komata bandako to futa on na dollar $20 lelo comme na 40,000 et bizana so to futa ndako $35 pas to comme na combien $35 to to na minute na 70,000 francs to perdre mingi gouvernement Jean-Tini Ngobila na Félix Tshisekedi balanda biso pona makambo oyo toza ko souffrir makasi to finga te ndeko toloba ba passe na biso na ba problème na biso kotina ko finga ba konzi ezate toloba makambo na biso papa yo peso te kabiloko ezo dépendre na dollar papa ndenge nini wana osombi so na tuni par exemple ke bilamba oyo eza combien o ebsanga nini oyo ba oteka ngona za loko na prix ya $5 na prix ya $5 na franc congolais za na 10,000 francs sikoyo biso na to na biso na minute na cité soki opesi mutu eloko ke $10 akozwa mbongo wapi po asomeli eloko ya $10 puisque 20,000 francs akozwa yango wapi tozo souffrir makasi po na biso bashaere okoke na zana baso ke eloko $30 au préparo za na valeur lokola ya 60,000 francs. Est-ce que il est papa Félix Mokonza Mboka problème ya zotela pona makambo ya o akele ko sabiso ba saut de mouton est-ce que problème à dollar akoki kotala yango te yango saut de mouton wana o ya tongeli biso intérêt la biso en tant que peuple ezali nini akisa biso na $. batongi pona ko sisa ba mbouteillage est-ce que ba mbouteillage ko sila pona saut de mouton wana
biso za na mituka biso tanga na zoteka na zacha tande na za koteka mais bato baza na mituka wana bango bazwa bongo biso bato toza na mituka te to vivre ndenge nini lokola ngayo na uti na mikondo na mikonga ta côté nga na komi mais banda tongo tina hero na teka te loko te okobisa mutu loko $10 akobisa ki na mbongo te puisque dollar eza likolo so sa biso ta dollar ne fisque ata na ndenge ezala kata na nonande au sommet l'euro $5 quand on a 4600 au côté quand on monte à moi 10 000 côté quand on monte à moi 7 000 au autres à moi 2 000 à dikolo mais au sommet l'euro 10 000 na crise za na mboka na covid 19 monte à reçoit $10 à pesa à rosala na musala nini akokende wapi tozo souffrir est-ce que côté biso problème à dollar te est-ce que ngalo ko na zabe na sala raté musala ngai koteka OK pa ba wara na zandu akobisa loko $15 $15 ko mettre 30 000 siko yo oteka lango na cité combien na minute de bala tongo na lete et loko te na za ko tambola est-ce que malade oyo yazo ba covid 19 oyo ekokotela ngate puisque bala tongo na lete tout ça na souffrance na uti banda mikonga na kingasa na suka diao mais na 15 ans na so miloko na bandi bana na bandi côté kate le côté pour ces biloko ils a cher toujours tekate to bano teka ngo liboso to so mango 4000 oteka ngo mois 6000 ole mois 2000 siko e komi na 10 000 francs congolais $5 sikoyo okoteka ngo mutu oteka ngo $10 akozwa 20 000 francs wapi oya kopesa ekouta wapi vareska ya pamba ya likolo pamba bwe bateka ngo $5 10 000 francs sikoyo okoteka ngo combien au futi transport banda kingasa na suka tio koma na zandu eza na 4 000 francs au sommet ngo na $5 au dépenser 14 000 au esi mutu kena teka ngo $10 akopesa $10 ngo na musalani na crise otoza nango dollar eza likolo mutu akomi omona moins ki asomela loko ya kolia mais asomela eloko siko biso tokokufa to sala nini na yebi te ye papa mboka mukonzi ekolo mais ça va ce qui est aussi matin ba démissionner gouvernement on est quoi ba dissoudre gouvernement merci papa pour ça problème ezanini bon problème ezali à papa mama ezosala na mwa pasi mingi na mboka na biso pe na bakonzi ya mboka na biso so balingi totikela bango mboka na bango totikeli bango botikela mboka ndenge totikela bango mboka po pasi leki bavanda bango moko so bakonza banani bakonza banyama bakonza batu te bakonza banyama po bakonza basi na bango na bana na bango ba problème ezopasa so pasi na bamboka oyo tu n'as pas idée comprendre $1 et comme il est là 2300 francs 2300 francs mais l'équipe est belle munzito avandaki na tsema ya gouvernement ya Kabila dollar ezalaki na 92 93 lelo siko $10 wana et comme lokola $20 tozo kende wapi pe tozo sala nini soki totali ba fonctionnaire totieno tokena kana ba kaya ba fonctionnaire batia salaire na ye soki 120 000 francs soki 60 000 70 000 francs ye fonctionnaire azofuta ndako ya bato on comprend tato mata ozaki na 900 wana et va permettre soki na ba 60 000 so ba 80 000 francs et va permettre ebi maloko la moi $60 moi $50 mais ce que bandako ya bato bakofuta na nini nde yango nde likambo $2300 donc bozo c'est physique parce que dollar est mati alors un mot ce qui bolingo est président de la République yé wana zotala bino so boye sa président de la République to premier ministre oyebi senini bon eloko na oyebi sena premier ministre na yebite soki matoi nae eyo kaka soki akangaka makambo biso tolobaka soki atalaka biso pe na bilili na président de la République na premier ministre banda kota baba ya libela tout le monde a une place qui a vendu, qui a loba, a soit un peuple rien. Bon, président a ta place monnaie, tout le monde qui va m'oublier à vendre pena, a soit un peuple. Ah tout na social. Marambo est social. Tozo kende wapi. Tozo kende wapi. Le peuple d'abord, papa loba le peuple d'abord mais et comme siko ba kondi d'abord. Peuple kufa na yo donc na mboko peuple kufa na yo, mokonzi mata na yo. Donc to souffrir likola dollar. Siko dollar yango et même en dollar en tout cas jusqu'inzo la soko koyebisa vraiment place tozali awawa et kozala malamu na batozo ya mama yo po yo lobela mambo dollar
En tout cas, dollar et mati papa tozana face. En tout cas, vraiment tozawa wanga no gloire bosobe autrement dit bosobal to commune na suka pona moko lelo ba benga nga awa po ba moni moyen te vraiment tozo papa ngolo bani. Bon, ngani na loba boye. Ko problème hein, eza vraiment pas sinamboka. Ba konzi mboka na biso ba fungola miso pona la population na bango toza des esclaves na bango te. Pour ceux qui ngana zali awa ezaka pona ba konza mboka ba konza biso. Mais ezo za pasi mingi na ba konza mboka yo male na bango nazo yeba te. So bango de batanga koleka biso. So net église catholique. Ba fout ça bana école Minerva na dollar. Le dollar doit combien? Ngaba fout nga 100 000 francs congolais. Siko nana bana 17 000. Le bosse zalaki au kabolango atana 900 et bimi ata moi $50. Mais le losko et to kabolango combien? Papa Lilobano asuka. Bon. Ndeko o ndeko na bino o bino boyebi o Gombe yebi Congo yebi KBG comme yeyo. Ngam na obeta bino seta likambo ya to telema pena. So to telemite likambo dollar to nyo kama. Ngana de nous sanga passe na carte. To telemelango so to telemelango dollar ekita ya. Na ndenge pena ta normal etake ba noko ba ya ba vrai chéri ba faux chéri biso to za na sima ya fachi to lenda pena ya to lenda to bunda pena makasi pona mboka na biso moko soko yebi ko za congolais bunda pona Congo so bi ko za congolais te tika na o aza congolais abunda pona Congo o aza congolais te atika ne Congo na biso ba congolais to bunda pona Congo na biso. En tout cas ngana zala charité banda na bota na vie nga nazala coopéra mais nazala charité mais tala lelo. En tout cas vraiment jusqu'ici na monte ka kwanga tala lelo pona nini na le moyen de vivre on a beaucoup la kaka bana donc to bunda pona mboko so to bundite buzoba e kota makasi FCC to bunda obina tina suka. Sans plus tarder, tu comme na souka, Lilobano ya souka na 30 secondes. Bon, Liloba souka na lobby que en tout cas na CP na pona bino boyo luka biso, c'est que bino boyo na souci na biso. Donc to souffrir na bino na biso. Ba konzi ba na souci na biso, mais sok ba na souci na biso ba tala na mamba dollar. Mais étranger mo ba ko diriger biso te ba no maltraiter biso to comme alwa ba tout mo ba loko te biso na zamba ba che biso awo. Te ya quinoa, esprit quinoa on est en wanati. Faut assez l'esprit quinoa, assez l'esprit quinoa to lendi mboka pe bongi pe to ki nebe normal atala donc nenga bana ne ba olela na ndako be ndenge biso pe to na komi na nga na suka me nazo mona batu bazo bakisa makaka bazo ya kaka ebele na bite papa ya rabu papa bazo ya kaka ebele to zo mwana suka hapo to ki naza pe ya kolemba naza na mwa mambo ebele ya kosala bonjour papa na moni yo pe bakisa mi bonjour marambo vene ya malamu na dollar bazo lobela dollar wa bazo lela ke dollar ezo mata dollar et problème nini bon problème ya dollar ezaka nde l'état sa ina na biso yango moni basala dollar ezala boye po biso to souffrara l'état ina bino oui l'état ina biso parce que problème à dollar ezo dépendre na l'état parce que yenda dali chef ya ba institution comment ko loba mambo kilo boye pona l'état na bino azo sunga l'état azali mukonzi ya makambu nyoso comment neti to monaka batelemisaka ba soda pona koboma ba kopanza ba marche kosala nyoso pona population asala soki ndenge nibo pourquoi pas te batelemisaka pe ba policier pona kokitisa mbongo na batu nyoso ba matisaka soki eza bango te dozali nde bango nde baza ko détruire biso donc bango baza na bambongo ebele bazo vivre na vie moko à l'aise bambongo mike bafutaka batu na ba salaire yako balingaka te peuple ya vivre na kimia ya ba mataka bambongo na nkopo to takatuna suna souffrance yosko pona dollar est-ce que ebi d'abord prix dollar ndenge komi pourtant msozo lo baba to bele pas tamso lo balikambo ebi ne pété dollar comme na combien yo ebi ba mususu bazo changer $100 na 200 000 ba mususu bazo changer ngo soki na 200 soki 220 200 300 soki 200 3000 francs donc tout wana siko mama wa teka kandunda mama wa teka matembele pas $60 oteka combien de mipiko pona combien de mois so ba biso yo ba singleton ba misala moko boye ya bambonga mike to futa siko banda kuna ba dollar est-ce que vie na biso est-ce que l'état zo comprendre biso
tozo komi se comprendre ka ye moko tango boti bana ozo luka yo moko tondaka to folia ka pena bana donc l'état fa ba ke tozali bana na ye donc il faut ça la tout moyen que to vivre na vie moko besoin permettre ata ya danger te mais ba ça la tout moyen ba kitisa dola ceux qui bazo sala boye zingi ko lobake balingi biso population te ba milingi de bango moko ba tika eloko bazo sala po liwa eza po na biso nyonso to pe makabiso nyonso pe mamoko tobota makape na mutu aponaka famille donc l'état atika makambo azo sala azonga na nzela na fingi ete na senge merci pour aza l'état po l'état ezali pour population eza sans peuple président kozalate armée kozalate donc ceux qui ba benga armée na gouvernement na ba sénateur na ba ministre na ba PDG na ba député pour peuple azali donc sans peuple gouvernement ko exister donc ba comprendre bazonga na nzela batambwisa biso ndenge batu bazali to za banyamate. Je crois que non, on a commis vraiment na souka. Ngabino gloire bosobe autrement dit bosoba. En tout cas, na nenge moko ya sérieux ba benginga ya wana koti na tali ba prix ya dollar. C'est vraiment regrettable. Donc awa déjà na ville les ans 22, 23, 20 donc précisément une prix précis exact taux d'échange fixe exact. Vraiment quelque part c'est regrettable. L'état nenge ba population bazoli là. Il faut ça là quelque chose. Si bateau boza chargeur ou régulariser la situation, vous devez faire quelque chose pour na kosunga peuple azoli. La talaka na manena ngako le kanazo ki ne musala me ba kanginga na vandi ko vanda pona zila ti cameraman na ya. Po babiso na leki wana na ozonga lisusu te. Donc on est obligé à vendre na bango ti na benga cameraman na okuta poto ça na bango c'est pas propre. Bazo benga petit peuple ngo ce qui veut dire que non il faut payer quand même ko lungola bango na bilo mo amike. Sunga bango ekozala malamu nga bino gloire bosobe obo benga mikolo petit peuple to suki awa wa pona mokolo na lelo to ya dollar. Je crois que non to suki awa merci bye ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.